nyonso bapapa balobaka na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isa mpe ntango ekoki amenta alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele Effectivement, on va passer là-dessus. Bon, il y a beaucoup de gens qui parlent en même temps. Allez-y. D'accord, c'est bon. Très bien. Alors, comme on l'a dit lors du culte, aujourd'hui c'est une journée historique parce que nous commémorons le premier anniversaire de la journée du 6 avril comme étant une part spirituelle de la conscience africaine. Donc aujourd'hui, c'est non seulement une fierté pour la communauté qui magiste pour le peuple du Congo, mais pour aussi toute la nation de la République démocratique du Congo et l'ensemble de la population noire à travers le monde. On peut être que heureux de cette journée, fier et pour l'occasion, donc remercier son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi d'avoir honoré cette journée du cinéma. Excellent. Vous avez appelé les Congolais à utiliser les combats des... Est-ce que vous pouvez... C'est que ce n'est pas seulement un jour, ça devrait être un jour qu'il y a un homme qui s'est sacrifié pour que les populations qui étaient sous le joug colonial, comme vous savez, sous la pression coloniale, il s'est sacrifié pour que les communautés de l'époque et toutes les générations futures puissent être libérées. Non seulement une libération physique, mais aussi une libération spirituelle. La libération spirituelle est le début de tout. Je pense que c'est à la fois une journée de fête, mais c'est aussi une journée de méditation pour l'ensemble du peuple noir. Voilà ce que... Excellence, s'il vous plaît, c'est pas pour comprendre le français, vous avez représenté le chef de l'État. C'est cela. Qu'est-ce que vous pouvez dire en lingala par rapport à votre discours? Alors, lokota na biso toloba boye to pesi d'abord mokonzi ya mboka merci mingi mpona likabo oyo ya kitoko oyo apesi ya le 6 avril. Le 6 avril ezali kokanisa biso komba oyo ya papa Simon Kimbangu, komba oyo abundelaki bayindo nyonso. Pe lelo ezali mokolo ya monene, ezali mokolo ya yango, ezali pe mokolo ya losambo, ezali mokolo ya méditation, puisque tozali na papa Simon Kimbangu oyo abundelaki biso po tozwa liberté po bakolon bakende. Lelo ezali mokolo na ye, lelo ezali mokolo ya monene mpona église kimangiste, yango nde tozali kocélébre lelo, tozali kopesa mokonzi ya mboka merci mingi. Mbote Bangoudi. Mbote. Tomoni présence na bino na milulu minene oyo ese koleka mokolo le 6 avril oyo ekolo ya République démocratique du Congo ezali ko kanisa bongo combat tata Kimbangu pe éveil ya conscience ya moto moyindo oyo ezali férié sika nyonso mabele ya Congo ezwa milulu bana bino ezali boni boni na kozala ba invité de marque ya tata mokonzi ya bule ya pona kibino boya ko kabola esengo oyo elongo na ye matondo mimi mama journaliste esengo na biso lelo eza mokolo tata na biso mfumu Kimbangu azwaki misala na ele 6 avril esengo mpona biso konyata lisusu na terre sainte esika oyo abandelaki misala na ye yango toyaki na invitation
tokokisi mokano lobi nde tokozonga esengo makasi na basi lokola bino sango nini okopesa na bango to mpe okolamusala bango lolenge boni na kokota likambo lokola mpe bino boye mimonisi awa na kamba lusilema esika bokoti likambo ya tata Kimbangu message nini okopesa na bango nasengi na bamama batelema parce que bamama déjà babandi tozwi premier ministre mwana mwasi seke bamama déjà batelemi esengo eza makasi oyo bazolala batika kolala batelema ngonga Kimbangu ekoki misala na ye emonisama mokili mobimba ete bao bayebaki ete bao basosolaki ete basosola ye elongo na mokitani papa na biso Kianga Matondo. Voilà, bonne fête, Excellence. Bonne fête à vous aussi, merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, 6 avril 2024, vous faites partie des invités de marque de sa divinité, Papa Simon Kimbangu, Kiangani, à l'occasion de cette journée qui a été décrétée depuis le 30 mars, chômé, payé, férié sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Quelles sont vos impressions par rapport à ces festivités qui sont nationales? Merci beaucoup. C'est d'abord un motif de fierté. Parce qu'en tant que Noir, en tant que Congolais, en tant que Kimbanguiste, célébrer cette journée du 6 avril, c'est une nouvelle marque, une nouvelle empreinte que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venait de marquer sur le continent et pourquoi pas chez nous-mêmes au Congo ici. Et donc, être compté parmi les invités ici en Kamba, Terre Sainte, les berceaux du Kimbanguisme, pour moi, je me trouve d'abord dans la maison et tout ce qu'on peut dire à ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment ici, le chef de l'État a donné le ton. Et c'est à nous, Congolais, à nous, peuple noir, de prendre conscience, surtout nous, la jeunesse. Parce que qu'est-ce que les gens disent? La jeunesse d'aujourd'hui, ce sont des têtes brûlées. Mais maintenant, le président de la République, c'est aussi jeune. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Nous, jeunes, nous devons nous approprier de cette histoire pour que nous puissions vendre ce que Papa Simon Kimbangu a fait et pour que demain nous puissions diriger réellement le monde. Un message fort au Né-Congo par rapport à cette richesse qu'ils ont sur sa terre qui est le Congo central. Merci au Né-Congo, que vous soyez kimbanguiste ou pas, de force vous êtes kimbanguiste. Parce que Papa Simon Kimbangu tire ses origines au Congo central. Aujourd'hui, c'est le Congo central qui est honoré, qui est doublement honoré, parce qu'aujourd'hui, nous venons aussi de suivre, il y a quelques jours passés, le chef de l'État venait de nommer une fille Congo. Voilà. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays d'avoir une première ministre. Et aujourd'hui, on est en Kamba. Kamba va diriger le monde. Tout ce que nous aurons comme travail à faire, tout ce que nous aurons comme orientation, il faut venir les chercher ici en Kamba. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous signale, nous avons la présence de Maître Rita qui fait l'honneur de la femme africaine, de la femme kimbanguiste sur toute l'Afrique. Maître Rita, bonsoir et bonne fête. Merci beaucoup, bonsoir maman journaliste. Vos impressions par rapport à la date d'aujourd'hui, parce que nous avons suivi le discours du chef, de Papa Simon Kimbangu, le chef spirituel de l'église, parlant de l'implication de Maman Mouilou qui est la femme internationale sur les combats de Papa Simon Kimbangu. Quel message fort lanceriez-vous aux femmes du monde entier, aux femmes africaines par rapport à cette date? Bon, pour moi en fait c'est une joie. Parce que le fait que Papa Simon Kimbangu a inséré dans son histoire la femme. La femme parce que le 5 déjà, il avait donné une injonction à sa femme de sonner la cloche le 6 avril à 6 h. Et Maman Mouilou a respecté l'heure. Voilà pourquoi l'église a démarré. C'est-à-dire cette obéissance-là de la femme a laissé un bon souvenir à Papa Simon Kimbangu qui ne cesse de le prendre comme modèle et nous aussi nous l'imitons comme modèle. Vraiment c'était une joie pour nous et surtout que le chef de l'État aussi en passant nous a fait honneur d'élever au rang de Premier ministre une dame. Pour nous c'est un honneur et puis un sens de responsabilité. Et aux femmes africaines qui vous suivent en ces moments au travers nos médias en ligne qui est répandu partout dans le monde. Oui, à nous les mamans, l'air a sonné pour nous. Pour nous d'abord les femmes congolaises. Moi je pense que nous devons prêter main forte à cette grande dame, la Première ministre, pour l'aider à
arriver à atteindre les objectifs qui lui a été assignés. Et puis elle demeure aussi un modèle pour nous. Partons déjà des mamans mouines. Donc nous les mamans, nous devons nous réveiller, nous conscientiser, nous mettre au travail et montrer de quoi aussi nous sommes capables. Puisque nous l'avons déjà démontré dans nos familles, parce que la femme sait conserver le foyer, sait élever les enfants, et pour une nation, c'est un exercice qui n'est pas trop difficile pour la femme. Donc bravo les femmes, je vous encourage, on s'encourage pour qu'ensemble avec les hommes, nous puissions bâtir nos pays, notre église, nos familles. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, très chers abonnés de Menga Makimbango Télévision, la fête en continu en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église Kimbangiste, où nous célébrons le 103e anniversaire du 6 avril, la date du combat de Papa Simon Kimbangu, mais la deuxième fête par rapport, depuis le décret du 30 mars 2023, proclamant la date du 6 avril chômé, férié et payé sur toute l'étendue de la République. Révérend Urbain Soalen, conseiller principal en charge de l'évangélisation au sein du cabinet du chef spirituel. Bonjour et bonne fête. Bonjour, bonne fête maman. Et aussi bonjour et bonne fête à maman. Voilà, il est entouré de son épouse. Là, nous intervenons par rapport à cette journée. C'est une fête qui est nationale aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nous parlons du combat. Quel est ce combat que Papa Kimbangu a combattu, que le Noir doit se souvenir, les Africains tout entiers doivent se souvenir en ces jours? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans un premier temps, il faut comprendre dans quel contexte Papa Simon Kimbangu a commencé son ministère. Donc la RDC, en particulier l'Afrique tout entière, était colonisée. Et Papa Simon Kimbangu a commencé son œuvre le 6 avril 1921 par la guérison miraculeuse de Mama Kiantondo, bien sûr, mais son message, le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir, c'est ça le grand message de l'éveil de conscience. Donc il a éveillé la conscience des Africains, que prenez-vous en charge. Et d'ailleurs il a dit aux noirs, aux blancs, que vous allez rentrer chez vous. Et notre pays, la RDC, et toute l'Afrique sera indépendante, sera dirigée par ses propres fils. Donc c'est ça le message clé du combat de Papa Simon Kimbangu et de l'éveil de conscience. Donc je pense en bref c'est ça. Et d'ailleurs, il a concrétisé cela de son retour en Kamba, de Mbanza Sanda en Kamba, arrivé à Ngombe Lutet. Les élèves l'ont soutenu, sont sortis de l'école pour soutenir Papa Simon Kimbangu, se révolter contre les Blancs. Et Papa Simon Kimbangu leur avait dit, rentrez, allez-y étudier, car demain c'est vous qui allez diriger ce pays dans différents domaines. Donc voilà le message clé, le message pathétique, le message mystique, donc la déclaration solennelle de Papa Simon Kimbangu par rapport à son combat. Donc son combat était de la libération de l'homme noir en particulier et de l'homme opprimé en général. Et il a subi 30 ans de prison. Et tout cela a fait 37 000 familles déportées et 150 000 martyrs. Donc voilà le combat de Papa Simon Kimbangu. Merci révérend. Le chef de l'État a souligné dans ce combat le veille de la conscience. Pourquoi l'homme, l'Africain en général, doit être éveillé? Mais parce que nous devons devenir libres comme les Blancs. Voilà. Nous devons devenir libres parce qu'un colonisé ne peut pas faire librement son travail. Raison pour laquelle il a éveillé la conscience de toute l'Afrique et de la RDC, donc des Congolais en particulier. Donc nous devons être libres et travailler chez nous. Parce qu'en 21, même avant 21, de la présidence jusqu'au 8, je pense, tous les postes étaient occupés par les Blancs. Voilà, donc nous étions colonisés, nous n'avons pas une parole, un mot à dire devant les Blancs. Donc nous devons devenir libres et c'est ça le combat de Papa Simon Kimbangu. Un message fort à tous les Africains que nous suivons en ce moment au travers de nos médias et à tout le peuple opprimé du monde entier. Un message fort par rapport à la souvenance de ce jour qui est mémorable à l'égard de l'homme des indépendances des pays d'Afrique. Avant toute chose, nous félicitons et remercions le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a eu le courage, inspiré par Dieu, de prendre une ordonnance reconnaissant le combat de Papa Simon Kimbangu et l'éveil de la conscience africaine
Donc nous sommes reconnaissants vis-à-vis de lui, les Kimbanguistes en particulier, et tous les patriotes congolais, même africains en général. Donc que nous soyons tous congolais et africains, reconnaissant vis-à-vis de Papa Simon Kimbangu et surtout par rapport à son combat de libération de l'homme noir. Il a accepté l'humiliation, il a accepté la prison, il a accepté tout pour l'honneur et pour la libération de l'homme noir en particulier et de l'homme opprimé en général. Donc nous devons être reconnaissants vis-à-vis de Papa Simon Kimbangu et suivre son idéologie, sa doctrine, son enseignement, les mettre en pratique pour notre propre salut. Et peut-être ils vont dire, nous allons suivre auprès de qui actuellement il est incarné en Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Merci beaucoup, conseiller principal en charge de l'évangélisation du cabinet du chef spirituel. Nous vous disons encore une fois de plus, bonne fête. Merci à vous pareillement. On peut dire que Dem Namokolo Lelo, Pongil sur ce tatami. Quand encore on a la pression, Pambate, nous sommes là sur le Elingeban. Nous sommes là sur Banda. Quand on a préparé là, qui n'a résultat, vous s'attendez qu'il y a un que pour arriver dans un moment difficile pour réaliser ma Nous sommes là sur la stratégie, la volonté, l'amour et la détermination. Au Bandi, la stratégie, il y a 3 mois passés. Et tout ça qui n'a pas seulement qu'un Azadi Bosso. En fait, l'histoire Azadi Bosso et chez Kozalate. Comme c'était dit, le papa Butuvu Kanganizako le 14 janvier 2023, la Unikine, que l'on connaît sur Borosala, c'est pas seulement les Bosso et chez Kozalate. Comme tout ça qui est dit pour les Bosso. Et dans ma casse, et ça dit que ma stratégie, mais pour moi, c'est juste un but. Parce que il y a partout dans le monde entier. Si Maya Kolanda Mokumba Gozi, message n'est pas une bonne. Et ça dit que si le papa Sengi Bisso, discipline. Moi, je suis pour le balobi, pied gauche avant tout, discipline. L'accès était sauvé face à Motali, même ya Mobé Kopé Botos. L'accès était sauvé à Bundakate, à Sonakate, à Tumbolakate, à Saraka désordité. Il faut être exemplaire dans le terrain, et dans les bandes, et dans la carte. Mon discipline, il faut sauver à Bandayango. Il faut être biso bakengil. Mais si mon king nous a dit il y a mon boulot, l'accès était automatiquement mon limité au quoi ça la sécurité tant qu'aucun gars y était. Non, ça va sauver le monde entier. Vous avez la carte, la discipline. Donc année où ils ont année à tolérance zéro. Donc tu as discipline. Discipline. Souvent, il y a un SPCT, il y a un protocole T, il y a même un service au Bayard Kosonga, il y a Bongo, police, PEM, GER et autres. Donc, il y a un ennemi dans le Bayard Kosonga. Il y a 4 services spécialisés, SPC, FAKI, protocole, SCUT et autres. Il y a Bino Presse. Donc, il faut tout ça, et Longo, il y a des mêmes. Souvent, il y a un mobilité, souvent, il y a un donc, combat ma casse papa le bina né oyo à ligne discipline tout ça dans comportement autre qui n'a 60 et en plus travail parce que papa Sengi était boyo kibino moko tant tout ça qui n'a pas né à Kala par contre on a biso à 60 bon bazala qui n'a top et antinsani biso azo so ne sikawana pour te garder cap wana il faut continuer pour travailler dur travail parce que il m'a lobé tout bah demande et ben koyaka biso ndenge na jeteki na tona ba groupe monsieur minene et il faut tout se préparer en conséquence donc il faut ça la makasi pour être ma pamboli autozu oyo to garder en libéla parce que autour de 17h 17h30 on peut dire 16h 17h30 to constater juste il y a gauche à papa arc-en-ciel et ligne droite na gauche na deux côtés na papa na gauche et ça na arc-en-ciel abi na ngai nasi na moni yango nabi ezali wana pe nini nini ato yape ko sala atona yebi elaxi était za sina victoire to bi c'est la victoire elaxi était to longue mais victoire pe bandi parce que ça tana asécurité donc il faut garder cap na biso na ba ngai po na ngai papa Chikoch papa Noah bazaka ba modèle et je veux aussi que
biso za pe ba modèle notre travail à kitoko mais mari. Dans le lingue mo pe beaucoup ça na frapper bango bo se retrouver. Papa il m'a dit que tomate. C'est comme il tout garder cap. Merci. Mais bazali ba grand maître. Et ça ba joueur Mikete. Et bien que est-ce que bazali déjà pour charger mais non. Et nous on doit juste prendre les dispositifs nécessaires pour que donc on va garder défense na biso. Merci. 6 avril, Balaliboso, tout célébré avec Fast à Wanankamba. Parce que l'année passée, tant que mon Konzambo a signé l'ordonnance, il y a juste numéro 1 église Azagi na voyage pastoral na Brazzaville. Moyen de célébrer en Gondeng et 5 000 €. Et puis ce n'est plus une affaire de l'église qui m'engage. Et comme il y a l'État. Tout le monde a la fête nationale, indépendance, 30 juin, au Liwa, il y a des héros, il y a des musée Laurent Désiré Kabila, le Mumba, ainsi de suite. Au fait du travail, comme une fête officielle, il y a l'État. D'où l'État, il y a se prendre en charge par rapport à l'Ikambo Yango, tout à l'heure, il y a un engouement, il y a des autorités, les autorités politico-administratives, les étrangers, aussi les diplomates. Presse, la presse, hormis la presse qui ainsi que presque le département qui m'engage, ainsi que la RATEL qui est organe de diffusion, tout le monde a 60 organes de presse. On est là qui est là sur les Cambia Bissoté, comme les Cambia Mboka. Tout le monde a un peu de images, des images, des images, pour l'accès à Mokili, interview, et mon anapenda que et sur les Cambia Bissomo qui m'engage, c'était mais les Cambia République démocratique du Congo Mobimba, l'État est mort par le truchement du chef de l'État a joué engagement. Papa Simo Kimbangu, Zaki et Tumbaka et Tumba Molim, ou à Bundelaki, et Zaki rapport au peuple congolais. Il y a une ordonnance du chef de l'État à Lobby, journée, il y a 6 avril, journée du combat des Papa Simo Kimbangu et de la conscience africaine. Le peuple africain, tout se prend en charge, tout est Papa Simo Kimbangu Yenan. Et puis il y a Papa Simo Kimbangu Azali, précurseur, grâce à Yé, l'Ipanda de l'indépendance et Zoman Africa Mobimba. Donc, les Africains vont se prendre en charge pour nous retirer Papa Simon Kimbangu ici. Voilà, très chers abonnés de Menga Makimbangu, comme nous vous avons dit tout au début, nous allons échanger avec les différents invités de marque de sa divinité Papa Simon Kimbangu, façon de prendre leurs impressions et de comprendre la grandeur de cette activité. Je suis accompagné du grand bureau de COSECAF à ma droite, c'est le président de cette société civile, et à ma gauche, je suis accompagné du SG de COSECAF. Papa, je vais commencer par vous parce que c'est en français et je vais chuter par le président parce qu'il va nous communiquer en lingala. Vous pouvez nous donner vos impressions par rapport à cette journée et à la concrétisation du décret depuis le 30 mars de cette journée qui a été décrétée, chômée, payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vos impressions par rapport à ça et la façon dont vous avez observé, vécu le deuxième anniversaire de ces festivités qui est national. Merci beaucoup, maman journaliste. Je m'appelle M. Lucien Buntungi Semelungana, secrétaire général de la COSECAF. Bon, nous sommes ici en Kamba pour commémorer la deuxième session, disons qu'on peut dire, depuis que la date du 6 avril a été déclarée férié, chômé et payé par l'ordonnance présidentielle signée par le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est une grande joie, il y a beaucoup d'invités qui sont venus de partout, toutes les provinces du Congo, de la France, des États-Unis, d'Amérique, de Chine, de partout. Donc en Kamba, il y a une grande fête. Vraiment, c'est une journée de reconnaissance du combat de Papa Simon Kimbangu. C'est une journée qui donne un éveil de la conscience africaine. Je pense que depuis que cette journée a été déclarée férié, chômé, payé, nous constatons en Afrique un éveil vraiment de la conscience dans presque tous les pays africains. Cela prouve que c'est un déclenchement spirituel qui se fait quelque part.
Merci. Merci beaucoup. Président Valère Tokati Nangambo Nabino, message phare nini oyo ko lancer na baindo ba kolanda na mokili mobimba au travers amenga makimbango télévision natina ya célébration ya mibu ya mibale ya date oyo tozali ko tombela bongo komba ya tata kimbangu pe éveil ya conscience ya moto moindo. Merci maman, tozali ko ebisa baindo nyonso ba congolais en particulier puisque moi na fabo tamela na libuma mama Congo et puis nde ba pays nyonso Afrique ko sepela. Toza ko ebisa na ba congolais nyonso ke mokolo ya lelo le 6 avril 2024 ezali mokolo sengo oyo ndenge toza koloba to sepela na ba dimension misatu. To sepela na ndenga molimo pamba te kobika na biso nde eye na nzela ya le 6 avril et toza pe ko sepela na ndenge ya politiko pamba te mokolo wana nde papa Simon Kimbangu abandaki mosala na ye yango ememaki biso ti na ndenge bapolitisien na biso baki kozwa indépendance pe tozali kosepela na ndenge ya mayele pamba te papa Simon Kimbangu nde amemeli biso mayele ya sika ye nde alobaki ete moyindo akokoma mondele pe mondele akokoma moto moyindo yango toza koyebisa na bayindo nyonso basepela na feti oyo pe na occasion ya feti to profite koyekola pe tomoni oyo eleki awa na mokolo ya lelo tomoni maloba ya mondele toyoki ba témoignage ya mondele wana eza bilaka papa donc biso tozali kokende esengeli tozwa makambo sérieux pamba te so zango au sérieux te okoya pe otikali yango wana esengo eza makasi pe na bato mayele ya mboka na biso bayekola lisusu baprofondir masolo papa Simon Kimbangu pamba te awa sikoyo ekomi benda bika tobandaki koloba ke soko pekisi kongola loba makamba Kimbangu te mundela kwa koloba makamba Kimbangu tomoni ndenge mindele babeti masolo papa Simon Kimbangu awa intellectuel congolais bakomi perdi ba comprendre kutu te tobande ko ebisa bio makambo soki biso tolobi te mabele koloba mondela kwa koloba yango wana tozwa occasion ya makambo yo eza maseki te tokotikala pe tokweya yango wana vraiment to fete pe tozwa opportunité ya koyekola papa Simon Kimbangu aza nani pona biso donc l'opportunité est là biso société civile tozali bureau national eza na IPN olingi o approfondir yaka congolais nyonso toute tendance toza wana poto beta masolo bayindo pe kobika na biso so toyebi yango te moi peto simba mapambo na biso ezate matondo mingi na kati ya ba festivité ya 6 avril tozali kokoba wana bomoni tozali na deuxième journée ndenge totanisaki na bino ete tokosolola na basali na kati ya elanga ya tata nzambe papa Simon Kimbangu kiangani ndakisa révérend Marcel Vatusidi oyo azwami oliboso betando na bino na pokwa ya lelo pasteur national kuna na France papa mbote na bino pe bonne fête du 6 avril mbote maman journaliste merci bandeko bakolanda biso na mokili mobimba lelo oyo tokotombela bongo 103 ans awa na mboka evani tata nzambe kolespectata molimo santu e na kati ya mboka ya bakoko na bino na mboka ya tata Kimbangu na République démocratique du Congo 6 avril esi ekoma oyo mobu mibale chômé payé na étendue nyonso ya République démocratique du Congo bolongwe ba kilomètre na ba kilomètre o bokosala kango ntango nyonso boyei kokabola esengo elongo na tata Kimbangu to kolobela komba kuna na mboka yo vandi lolenge nini oyo tokoki otalisa na bandimi bakolanda bino na mokili mobimba na ntina ya komba oyo lelo bana babotami bamike babotami na kati ya France ntango mosusu bayebi histoire ya tata Kimbangu te lelo papa mokonzi ekolo alobi yango férié chômé payé combat ya tata Kimbangu pe éveil ya conscience révérend Marcel Vatusili na kati ya mboka ya bule atalisi boni boni na likambo ena. Merci maman journaliste bitumba ya papa Simon Kimbangu oyo d'abord na rectifier pour na toloba ke bano babotami na mboka France et surtout ba congolais to ba kimbangise ke bayebi pinda komba oyo te là maman vous vous trompez parce que
l'histoire oyo toyokaka tolandaka na baklasse oyo toyekola ya ba Livingstone tozalaka te me bato bayekoli yango mpe bazwili yango badiplome lolenge wana mpe bana na biso oyo bazali na MSK Faki Scout na bachoral kuna mpe bazali koyekola histoire ya kimbangisme malamu nde bayebi komba oyo Papa Simon Kimbangu abundaki na 1921 po ete biso tokoma lelo boye. Et d'ailleurs bango baza ko revendiquer yango d'une autre façon que nous po bamoni ete na bamboka minene bakokumbisaka bato ya bango mpe balingi bakumbisa oyo ya bango ancêtre oyo ezali Papa Simon Kimbangu. Donc là toyeba ke bitumba oyo ezali mpenza kobundama non pas seulement na mboka bule awa comme front mais partout jeune mpe bato mwindu batelemi. Donc président de la République démocratique du Congo a décrété mokolo oyo journée fériée, chômé et payé. C'est bien pour likambo na likambo ezaka na ntango nango ntango ekoki po ete ekoka kozwa nzela wana biso mpe epai tozali komenela ndenge wana soki se déplacer mpona koya ntina mboka bule mpo biso tozali bakambi fo tozala pene na mokonzi ntango azali koyamba bapaya minene mpe bamona ete azali na bana na mokili mobimba. Matondo mingi Papa Révérend tokobenga yango marche à la française oyo esilaki kosalema marche ya kafu bien ke nalelaki na baimage nani akotianga en relais mpo ete ngai mpe na diffuse yango mokili komona ete bana ya papa kuna na mboka France bazalaki motive mpona kotatola likambo oyo ezalaki nano boni makanisa kitoko wana botambola bino bayebomesana kotambola na bametro bomesana kotambola na bino na bakotia mpe kasi boniati plus de 4 km na makolo elekinaki nano ndenge nini papa okokotalisa biso tozalaki présenté. Maman merci. Et zalaki kaka tokobe yango inspiration nzambe apesaki biso po ete tokoka kovanda na bureau national tomoni ete mpona kolakisa na face ya monde Papa Simon Kimbangu kianga nalobaki boloba na mokili nga nazali molio mosantu mpona kolakisa na face ya monde ke Papa Simon Kimbangu existaka bato oyo esengeli bayeba tolakisa bango attachement na biso na bokoko na biso tobongisamaki tosengaki na bandeko ya ijiki bana tolobi bokota na babiro bokende kozwa autorisation tozwaki autorisation tikino na 2 derniers jours baconfirme biso na la police mpe na préfecture mpe bapesi biso trajectoire bapesi biso ndingisa ya kotambola mpe tosali yango tosalaki soki okalkile malamu tosalaki à peu près 6 km ezalaki facilité mais ezalaki esengo tosalaki yango bien ke tomesana kotambola na bavoiture ndenge olobi na bametro mais tosalaki yango mpona lokumu ya nzambe na biso apesaki biso makolo oyo apesaki biso nzoto oyo po tolakisa na mokili ke ye azali molio mosantu et surtout bafilmage oyo ezalaki kuna ezalaki mingi ya mindeleke ya biso elekaki kitoko makasi mpona kosukisa mokolo ya liboso ya 6 avril oyo papa yambaki bapaya ebele mingi ya libanda bahomme politique ebele basilaki kozala na saint temple de Kamba maloba ya tata mokonzi ya bule lelobi esilaki na nzembo position ya papa passer to mpe commentaire nini oyo Papa Révérend national ya France akobakisa nationalité ya wana ya makasi oyo tozali kozwa lobi na kati ya tempelo ya nzambe. Oui, maman, papa ateyaka na ye kaka ateyaka ye azali lokola ndenge toyokaka lion nakutana nanga na ye te avant lia mutu alamusaka ania nyama lamusi ye akimi akangi ye nzambe mpe asalaka bongo akoteyaka biso aza kolamusa biso na matei na ye mpo ete mutu moko te elobi alobaki nayebaki te. Ok, très bien. wana apesi liloba mpo ete tomilengela tomibongisa toyebake la fois passée mikolo elekaki alobaki ekoyinda nyonso ezalaki na cadre ya koyinda azokebisa kaka. Très bon.
Matondo mingi papa révérend pour na biso to soki wana caméra ezali ko kabino soki ba mbote kozanga te na nkangu oyo bazali awa na kamba pamba te ezali fête eza na biso esengo ya koganga ya kosepela na tina ya milulu miye oyo esengisi mabota na mabota awa na mboka nkamba soki na kopesa mbote eza na place ya kobandela na place ya kosukela place ya kobandela na papa Simon Kimbangu kianganisa divinité ye moto azopesa biso nyonso ozali nango biso toza bien bakimbangiste toza bien koleka bamabota nyonso mpo na ye na baconseiller na ye mpe bambuta nyonso alingomba mpe bacollègue na nga nyonso baprésident ya bacollège mpo towana mosala monene oyo nzambe apesi biso tozali koyebisa na bandimi bakimbangiste banso tomataka na Yelusalemi mpo tozwaka mapamboli matondo mingi na mboka etonda kimia etonda miliki na mafuta ya nzoi na même occasion mpe topesi mpe tokanisi bongo mpe obosani mama mwana na ye atelemi awa mpenza bango na biso en direct natikelaki yo pouvoir wana opesa ye mbote molongani ya papa révérend bambote bisika bozwami bonne fête à distance et aussi na maman Émile Zola elongo na papa Kis Mayema bino bonso elongo na bana nyonso bandeko na ngai famille Makiese mbote bonne fête esika nyonso bozwami esengo ezali biso zobénéficie na biso na kimia ya nkamba papa merci na biso mpe lokolo merci en tout cas totondi bino botondi matondo mingi D'abord, moi à Liboso, les alliés ça merci ebele na président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au biso to fête le 6 avril na biso bandakala. Depuis 1921, le 6 avril, papa Simon Kimbangu bandaka musala. Biso pona biso eza date historique to fête ngo mbula na mbula. Miambala oyo ezui aspect mususu, échanger forme. Donc liboso ezaki biso kaba kimbangiste tondo feta kango parce que komi Congo mobimba férié chômé payé yango merci na président de la République et la kisi kaza mwana bilaka po à reconnaître date ya ebande ya musala ya papa Simon Kimbangu surtout abatu mwindu culture na biso ebandeli na biso ezali awa soki d'abord to reconnaître o ya biso moko bo moto na biso ba origine na biso en tant que batu mwindu mboka eke liboso Afrique et Kenya Liboso. Alors, 5e président RDC a déjà coup de pouce. On a reconnaître Kibuko Konabiso Yabatumouin. Date le 6 avril. On doit aller Sengomakas. Le deuxième anniversaire qu'on fêté na forme férié. Les journée à Pamba Pamba. Les journée à Mounene pour Nabiso Nyonso. Je crois qu'on a dit dans l'église Batu Nyonso ba lobby. Donc vraiment yango toko ba pour la journée le 6 avril to sambeli pe mingi. Parce que 6 avril, au bozo mona, et puis ça biso ba solution na makambo ebele. Moi je me rappelle na bambula ya kala là, même ba Angolais tant bazaki na guerre ya makasi. Na Angola. Mona ba Angolais ba yaka awa un certain 6 avril. Ba yako le la papa. Et place on a prière qui le 6 avril et bandelaka. Na Angola guerre esila. Et biso pe lelo to na même contexte de guerre na Congo na est. Donc le 6 avril pe to sengi guerre oza siko na kati ya mboka na biso na est et si la paix. Comme nzembo to yembaki na église papa Simon patron ya 4e génération asala musala na ye pour Congo izwa kimia, mukili izwa kimia to vivre en paix, to développer mboka na biso. Voilà otokolo bana bino. Monsieur le maire, on dit que papa Simon Kimbangu est le père des indépendances de plusieurs pays africains. Quel message allez-vous lancer à ces autres pays africains qui ont comme leader des indépendances papa Simon Kimbangu? Comme nous l'avons dit, même dans l'église, parmi les gens qui ont parlé, je crois qu'il y a quelqu'un qui a frôlé cet aspect de papa Simon Kimbangu, héros des indépendances des pays africains. En 1921, il était seul à hausser la voix. À cette époque-là, personne ne pouvait parler face à l'homme blanc. Le papa Simon Kimbangu, très jeune à l'époque, il avait déjà pris son courage pour annoncer que les pays africains seront indépendants.
Là, nous disons l'homme noir deviendra l'homme blanc et l'homme blanc deviendra l'homme noir. Ça, c'était la prophétie de Papa Simon Kimbangu, déjà vers les années 21. C'était déjà un message fort pour annoncer les indépendances de tous les pays africains. Aujourd'hui, tous les pays africains sont indépendants. Donc, Papa Simon Kimbangu, comme nous le disons, c'est lui qui avait donné le ton pour qu'aujourd'hui les autres leaders suivent, qu'il y ait indépendance. Emprisonné pendant plus de 30 ans dans une petite cellule à Lubumbashi. Il est resté en prison. Donc c'est les plus vieux prisonniers du monde, même si l'histoire ou les gens l'ignorent. Mais s'il y a des gens qui sont restés en prison pendant le plus longtemps possible dans ce monde, c'est Papa Simon Kimbangu. Il est mort en prison même. Il y a d'autres prisonniers qu'on a arrêtés mais qu'on libérait. Mais lui, arrêté et il est mort en prison. Donc c'est même le symbole de nous les Africains, de nous les Noirs. Nous nous référons à Papa Simon. Aujourd'hui, c'est lui qui nous guide. Si nous voulons que l'Afrique puisse se développer, nous devons tous reconnaître la valeur de Papa Simon Kimbangu pour enclencher le développement de nos pays africains. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, balanjamenge makimbangu télévision tozali kokoba tolobi ete ezali feti monene oyo esangisi mabota na mabota esangisi biso bandimeta moli mosonto awa na kati ya nkamba eluselemi ya sika epai wapi toyo kosepela mokolo yango elongo ndenge kaka ete elobami na kati ya mboka na biso ekosepelsaki mokonzi ya mboka Papa Félix Antoine Tshisekedi akoyeba na ko décréter yango chômé payé férié na République démocratique du Congo mobimba ndakisa lelo boy to aki samedi to fêter 6 avril mais loko ekoyaki na week-end ba memi yango lundi oza ke classe waki zonga lundi mais bana bakozonga lundi te bakozonga mardi pamba te lundi zali férié pour kokanisa mokolo yango Papa Zulu oyenka ba pe ko sepela elongo na tamo konjo abule na 6 avril 5 na 4 na Lingomba kasi deuxième na République démocratique du Congo uta tozoko kende susu misala te kasi tozoko futama lilo bezali nini. Merci maman journaliste na Mutuna Tuningai. D'abord te remercier chef de l'État na likanisiwana zwaki ezali kamomoko peut-être msusu akokaki komiyeba msusu pa komiyeba kite parce que ça on a ngai ça vraiment inspiration parce que les kamwana sur le plan spirituel ezali lokomoko epesaki ye souffle ya makasi epesaki souffle ya makasi parce que pays neti RDC mutunyo sako la mukana ko bakena ko sananga candidat chef de l'État pona bagi mangise basekaka parce que Zambo Kabilaka ce n'est pas n'importe qui au diriger RDC parce que Zambo Kabilaka ya Papa Simon Kimbangu qui mangiste nyonso ayebi yango très bien. Alors na le kanisiwana oyoye aswaki telemeli yango pe komi boye eza déjà ouverture moko munene et salemi pour la RDC parce que la RDC a un rôle sur le plan spirituel faut jouer pour l'Afrique. Pour l'Afrique, la raison pour laquelle que Papa Simon Kimbangu a passé indépendance na RDCT. Ils en ont 42 ou 47 pays où il y a déjà à Kenda, tout le monde a bango pendant que savons que tant abine koki yonde mutoza ya liboso oyo ko yangela mboka na pona relaxer kazaka pona RDCT mais ça pona mokili mobimba. Donc vraiment to ko pesa e ba fleur et le quoi ça là qui peut-être batu mususu ba ko tirer lango bakal mais il y a huile devant tant que mokonzi. Donc ngana lo bango ke loko ba tandaki pas chef de l'État et là qui neti kinsukulu Papa Simon Kimbangu pesa na 1921 et pas bambuta ke bo est-ce que kolandanga lia kinsukulu mais ye alia kiala donc aliengo malgré la kabololo aliengo nzokande e bombi makambo ebele donc vraiment tozana esengo oyo deuxième le 6 avril tozo fêter férié wana eza vraiment likamomoko ya kitoko ekoyela biso na mboka na biso. Matondo mingi tozali na deuxième journée ya fête oyo mokolo ya yenga ya lelo toyoki tata ndwengisi Papa Mfumu Mbanza azali ko a répéter yango lisusu ete soki totongi nkamba te pasi na biso ekosila te.
Papa Zulu analyse ya likambo wana ya liloba ya makasi oyo tata Mfuma Mbanza papa Dialungana alobaki yango papa Mbenza pe asili kozongela yango lisusu pe bakozongela kabiso yango tango nyonso. Analyse nini osali na kati na likambo wana mpona bososo nisi malamu na baba kolanda biso. Merci beaucoup na mutuna wana utuninga parce que likambo wana ebimelaki na munoko ya papa Dialungana oto bengi nkolo Yesu. Na kozonga mwa muke 6 mois papa Dialungana batunaka e pa ba journaliste. Ngoyo liwana yo kozala ndenge. Ya lobi ngai na okufa na ngai ekozala na poto te ekozala na Kinshasa te ekozala pe na Nkamba te. Bato bayebaki te ke okufa na ye koya kozala na nzela alobaki yango déjà. Donc iya zankolo Yesu na koyana ya mibale alobaki ke soki totongi Nkamba te pasi poto bonga. Eza pona bakimangiste kate fo batonga Nkamba. Donc RDC. Voilà. En tout cas ce qui même mutu azali wa comme la chef de l'État message tozo solanga na yo ekozala kitor. Donc Nkamba soki totongi yango te même RDC te dollar albi beaucoup bonga te. Donc quand l'air azolo bandengwana donc RDC akobanda ko marquer kaka pas sur place. Alors donc gouvernement il faut aye bako étudier ndenge nini Nkamba il faut tomber parce que Nkamba il faut ayamba mabota na mabota ya monde. Or pour Nkamba ayamba mabota na mabota Nkamba il faut tongama. Donc c'est-à-dire même tout Congolais il faut s'impliquer. Azala catholique, azala protestant, azala ni leur papa zobeta kambela il y a $30 même aux anneaux catholiques. Ils ont $30 non, puis ça peut tonga Yerusalem Nkamba. Aussi longtemps que tongite au kanisate koza bien. Ah, peut-être que nous avons moins voiture, nous avons moins d'argent, nous avons bien parce que aussi longtemps totongi Yerusalem. Donc Congo, Angola, Congo, Brazza, Congo, même toute l'Afrique te bloquant de Bissonde mutu to sope sa retard. Maman journaliste oyebi que lelo place na laraki na résidence na zolala ezana maman ministre honoraire ya Gabon alaki wana na masolo azoyeb sanga ke bino ba congolais ti lelo bozoyeb na bino papa Simon Kimbangu te. Donc même alobi même pour la guerre à est maman ministre on a Gabon alobi soki par exemple que ba mabota nyons tout bo sanganaki hein même ba konzi même bino ba congolais même il y a différentes confessions religieuses ba yé penze pa papa que en tout cas biso total lio Mobutu asalaka ngo na guerre à 80 jours. Papa Dengenda yebsaki nini yo moko foke de na front après guerre wana aussi. Ozomo donc alobi maman na yeko yebsanga susa alobi omoni Hitler mavwanga na kotsaka na Afrique. Ba Belge ba kende ki ba mikiti saki d'une manière clandestine ba yeko komona bana papa Simon Kimbangu pona ko mettre fin likamwana Hitler. Donc l'air pe ba yeko mona ye likamwa Hitler ezwaki esilaki bango bakoki ko maîtriser Hitler te na nyonso salaki toyebi histoire ya Hitler ndenge elaki mais ba Belge bazwaki courage ko ya komona bana papa Simon Kimbangu po batuna ndenge nini bakoki ko sala po balakisa bango tata na bango basola na tata na bango pe salemaki. Alors omoni problème ya kotonga Yerusalem il faut bisonyo soto mettre la main dans la pâte zaka bakimbangi c'était parce que mutu alobaki yango aza mutu mokili te maza nzambe. Voilà. Merci beaucoup papa Zulu et bonne fête na bino pe na libota mobimba. Merci beaucoup à vous pareillement na participer bonne fête na ba Congolais nyonso ya Brazza ba Congolais nyonso ya RDC ba Congolais nyonso ya Angola pamba te toza mokili moko pe ba africain nyonso parce que Afrique baza obligé balanda le 6 avril on a passé ça date ya libération ya l'homme noir sur le plan spirituel. Voilà. Merci. Merci. Chers abonnés de Menga Makimbangu Télévision, en face de vos écrans, nous avons la présence de Madame Rifine Louyeye, la veuve de Feu Ekanga Martin, qui fut le promoteur de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse. Et elle est là, comptée parmi les invités de marque de sa divinité Papa Simon Kimbangu. Madame Rifine, bonjour et bonne fête. Bonjour.
Merci. Comment se passent vos séjours en Kamba Nouvelle-Jérusalem? Une première? Oui, c'est une première. C'est vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé. On sent la spiritualité. On sent vraiment qu'on est chez nous parce que je suis née Congo. C'est quelque chose où je souhaiterais que d'autres personnes aussi viennent voir ce qui se passe ici à Kamba. Et puis c'est vraiment une terre bénite. Donc il faut vraiment vous y rendre. Et surtout que si vous êtes réellement né Congo, venez. Vous serez vraiment les bienvenus ici. J'ai beaucoup aimé. En tant que promotrice d'une grande institution qui est ISIPA, nous faisons allusion aux mains tendues, la longue main tendue des mamans Mouilou auprès de Papa Kimbangu. Et vous avez fait pareil aussi auprès de Fé Martin Ekanga, qui est aussi mon promoteur parce que je suis un fruit de l'ISIPA. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en Kamba. Quel message lanceriez-vous à d'autres institutions par rapport à cette date qui a été décrétée par le chef de l'État, chômé, payé, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? C'est quelque chose de grand quand on est reconnu, surtout nationalement et internationalement, pour tout ce que Papa Kimbangu avait fait par rapport à notre pays, par rapport à notre continent. Donc je pense que cette journée doit être une journée très importante. Il faut vraiment, je remercie d'abord le chef de l'État pour rendre cette journée fériée, parce qu'il a reconnu réellement que nous avons nos valeurs ici au Congo et que cela, je pense, ça sera un exemple pour tout le monde. Et nous devons vraiment nous sentir heureux quand on est reconnu partout dans le monde, et surtout chez nous, nous sommes au Congo, de voir comment les gens se rassemblent pour commémorer cette journée. Et je dirais aussi pour Maman Mouilou, il a fait preuve auprès de Papa Kimbangu, ni t'était son apport, et ne pouvait pas aussi arriver à réaliser tout ce que nous voyons aujourd'hui. Donc nous sommes le fruit de ces couples aujourd'hui, et si nous nous réunissons ici, c'est à cause de ces deux personnalités. Voilà. Et un dernier message, parce que nous sommes à la fin. Merci. D'abord, je suis fière. Je suis interrogée par notre ancienne étudiante. C'est un honneur pour moi. Et ce que je dirais, que nous devons servir aussi d'exemple, parce que nous avons emboîté les pas pour venir et pour commémorer cette journée. Et nous souhaitons aussi que les autres fassent la même chose, parce que la culture, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. C'est notre valeur. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous voyons partout ailleurs, quand les gens s'y rendent, il y a des endroits où c'est approprié juste pour les nationaux, les autochtones. Mais nous avons aussi nos identités à nous, dans notre pays, que nous devons respecter et garder jalousement. Voilà ce que je peux donner comme conseil à notre population du Congo, de garder cette journée très importante pour notre nation. Merci beaucoup et encore bonne fête. Merci, merci pareil. Merci, au revoir. Bonsoir et bonne fête. Merci pareillement. Par rapport au combat de Papa Simon Kimbangu, nous avons vu une femme en la personne de Maman Mouilou Kiawanga qui, elle aussi, a combattu le bon combat. En tant que femme, quel message adresseriez-vous à toutes les femmes africaines qui nous suivent en ces moments, qui est dédiée évidemment à cette petite journée que nous célébrons aujourd'hui, une journée chemin payé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Oui, nous remercions d'abord le chef de l'État d'avoir pu consacrer cette journée comme sommet payé. Et cette journée n'aurait pas eu lieu sans l'accompagnement de Maman Mouilou. Parce que quand Papa Kimbangu a eu cet appel de Dieu, il a été envoyé par Dieu, Maman Mouilou lui a posé la question au Sololanana. Papa Ebisiye, papa lui a dit, non Sololanana Zamba Pesinga Moussala. Et Maman Mouilou a dit Nakopeso Maboko. Donc il y a eu cette complicité entre Papa Kimbangu et Maman Mouilou. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous, bénéficiaires de tout ce qu'on construit, nous sommes là et nous devons en être fiers. Et en être fiers parce qu'aujourd'hui, comme chef du gouvernement, nous avons une femme. Ça veut dire que les femmes sont aussi capables de faire
beaucoup de choses. Et les femmes sont capables aussi de gérer les pays. Les femmes sont capables d'aller au-delà de faire des actions qui dépassent l'entendement de ce que les limites humaines. Parce que ce que Maman Mouilo a fait, ça dépassait les limites humaines. Elle a géré l'Église depuis 1921 à 1959 seule, quand Papa Kimbangu était en prison, mais elle a géré l'église et aujourd'hui nous avons ce que nous avons ici. Les fidèles sont éparpillés dans tout le monde entier et puis il y a les églises kimbanguistes partout, il y a des sympathisants, il y a des nouveaux qui viennent se baptiser, prendre leur baptême et ça se compte par milliers. Tout ce que nous demandons, c'est que ceux qui hésitent encore, je leur demande de venir fouler le pied ici au siège du Kimbanguisme, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, et ils ne seront pas déçus. Voilà, Benjamin Kimbangu télévision, tozali na moko ya bana tata molimo sonto oyo bazwi risque ndenge tolobaka putu moya koleka ba kilometre pona koyako sepelisa ya bango nzambe oyo banzima kosalela. Papa, bonne fête na bino. Merci maman, bonne fête na bino pe. Ba caméra ezali kota la biso mokili mo akolanda biso na ngonga oyo okotata na bana tata molimo sonto ba kilometre oyo parcourir pona koya ko célébrer mobu ya mibale ya journée fériée ndenge tokolobaka échomé na souvenance moko ya combat et tata molimo santo. Ba impression ezali nini par rapport ya 6 avril ya mokolo malelo 2024? Oui maman, dans la combat tata mona molimo santo vraiment ba esengo ezali makasi pour la journée oyo exceptionnelle pour na biso ba kimbanguiste. Malgré la distance auto-parcourir pour la mabele à Élu Selemi, pour la Nzambe na biso, ezali na prité. Ezali na prité, vraiment, ezali journée à Essengo, journée monnaie pour na biso, chômé, férié et payé. Donc, Tokokoloba, Namobimba Nango. Vraiment, Essengo, impression na biso, Otokoloba, Essengo ezali makas. Pensez qu'il y a un par rapport à Kotlanda, le discours et Pesami, Penali le Baïtata Mokondu à Boulé. Dans le discours et Pesami, déjà, Bisomoro Toyoki, Bapayandeng Balobi, Soki Bato Bauti Musika, Bazoko Soso Lanzambe Nabiso, Bazoko Lobanabiso était, Oezali Tang Nabiso. Tomoni, docteur Kamalabadi, a Fukami à plusieurs reprises, à Lobi était. Akofuka makaka kaliboso na biso parce que tant o ezali tant na biso biso nde tozali komiye baté o yazali ko mona kati na biso yende ayebi valeur na biso tant banzambe na biso balobaka na biso biso to peut-être to tsaka ba doute mais to komi koyoka ngo komi ko bima na monoko ya bapaya to sosola bana tata Simon Kimbangu Kiangani biso pe na ko sosola vraiment monene. Il y a un message, il y a un Nzambe na biso ya moko na lelo. Et le moka na koloba, papa alobi ete to yemba nzembo. Nzembo wana to yembi, to yebi signification nango. Nzembo wana lakisi likamususu efongwami. Donc bende le telemi makamnyo se fongwami 2024 ezalaki nde suka. Ya makamunions donc Nzambe na biso fongoli alobi na suka ete koyemba ezali ko bondela ya mbala mibale. Donc vraiment tout ce soit surtout Nzembo wana papa yembisi biso na kati ya temple yango wana kaka mama na kwa koloba pona ngai nyonso ese fungwami papa lobi yepe azana est prêt. Voilà. Donc yango wana vraiment yepa lingi na nyonso efungwama. Donc tout ces là bana tata molimo santo tout ces là na koloba bongo. Bonne année. Bonne année. Voilà, Mbote na yo pe bonne fête. Mbote pe bonne fête na bino. Ozali bongo mokambi ya ba Rastafa bakitani ya Mbuluzi Kimbangu bakitani ya Papa Kimbangu. Na kati ya Nkamba Élu Selemi parmi ba invité ya lokumu ya tata mokonzi ya Boulé. Makanisi na ozali boni na mokolo oyo. Liko tombela date yango ya ebandeli ya mosala
oyo ezali kimia na kati ya Congo mobimba liloba na bino ezali boni. D'abord ezali esengo parce que bilaka ya papa ekokisami biso barasa tozali bakitani na ye na oyo etali bongo lutte biso tozali bakitani na ye lelo esengo na biso ezali lokola ndenge tozwaka indépendance tomoni ke bapesi biso indépendance eke komba oyo ekokontinue oyo abandaki kobunda mpona poso moyindo komba oyo ekokontinue oyo abandaki kobunda mpona mabele oyo bakoko batikela biso. Voilà esengo na biso ezali vraiment ya makasi lokola papa Molimo Mosanta uto loba wana eke démarrage déjà esalamaki oyo ya kotombola à Afrique. Et puis mpona biso tolingi journée ya lelo ezala journée moko oyo ekozalake lokola reconnaître yango ezala réalité libérer biso na komba ya Mfumu Kimbangu. Ça veut dire assoupler makambu na lit léger. Pourquoi pas lelo ndenge bazwi l'état pe abanda kozwa yango en charge ndenge azwaka ba journée nyonso en charge tolingi pe l'état azwaka yango en charge awa. Donc voilà un peu oyo biso tokoki koloba yango wana. Na baindo o bakolanda na ngunga oyo pe bandeko na ba Rastafa ko pe bakolanda yo kasi kozala penza na comme adepte Fulusi Kimbangu. Message nini en tant que mokambi na bango kopesa bango na mokolo? Message autoropesa lit ya Mfumu Kimbangu yango oyo eza honoré lelo tokuta ko sala mausolée après 17 ans ya Peter Kimbangu. Boyebi ke Peter Kimbangu oyo nyonso asalaki pona papa toitaki kosala o ndenge ayembaki ndenge mipesaki pona église Kimbangi c'est topé combat ya papa Simon toito sala mausolée mais tolobaki avant ya ko déplacer corps na après 17 ans o ezana na Kimbanseke tolobi il faut papa ayeba parce que pasaki vi na mobimba na musala ya église Kimbangi c'est topé ya papa Simon Kimbangu. Donc tokoki kolwa bomoni tozana ladi Kimbangu mwana na ye o atikala yi tozana ye awa. Donc elingi koloba ke papa soka pesi biso feu vert tozoyebisa barasta nyonso so papa apesi feu vert nde tokoya na tadi la place tosali mausolée tolongoli tokoexhumer corps ya Peter Kimbangu tokoya kotia na tadi la. Donc message o tokopesa mingi na barasta ya wana matondo mingi papa Rastaman tolingi totuna susu motuna moko yedi biso boye kuta tata Peter Kimbangu azalaki koyembela tata Simone Kimbangu banda za lisusu te na mokili tomonaka lisusu te moto mosusu na barasta ayembelaka tata Kimbangu. Est-ce que bolembi na bino ou bien ndenge nini likambo wana? Tolembi te soki nazali na bosolo makasi ezalaki un peu lit ndenge bato badissident bayaki wana ezali bosolo badissident balembisaki bamonaki ke biso tokotaki na kolandisama na bolingo mibeko misala oyo papa Simon Kimbangu Kiangani nzela oyo alakisaki biso yango wana tokendaki na nzela wana. Alors tant aye sikoyo kokufa ezate totikaki ezali ke batu baderangeaki to mpe bamonaki ke ndenge bande kokumba kombo ya papa esalaki bato motema malamu te. Alors badécourageaki bato ebele nde sikoyo toyaki tozeli mwana akoma na elaka vraiment oyo ekokisamaki nde omoni ladi Kimbangu azongi na ndenge ayaki mpe aye aprestaka wa lelo mpe akozala bokoyoka ye ndenge akosala kaka ndenge papa abande kosala. Donc ndenge papa alobi makambo nyonso elamuki okomona ndenge tokende yebaka yango komba ezalaki makasi parce que ndenge biso lignée oyo tozwaki ya nkamba
lokola biso baoyo mosusu bamonaki ke ndenge totombolaki papa. En tout cas komba ezalaki makasi kasi biso togardaki bondimi wana awawa ti lelo ndenge omoni. Matondo mingi papa Rastama. Matondo mingi. I am Farzam Kamalabadi. Naza Farzam Kamalabadi. I represent the whole delegation with us. From the 5 continents. Coming to pay homage to Papa Simon Kimbangu Kiangani. And we are in Kamba, the New Jerusalem. At the sacred temple. Greetings to the people of Congo and of Africa. Comment avez-vous trouvé au Ghana? Quelles sont vos impressions par rapport à votre visite ici, précisément à Kamba, le Sud-Afrique et différentes activités? What are your impressions of your visit here in Kamba, especially the 6th of April celebration? Yes, all of us, we feel this is a magic land. Special land. Why? Because everybody is united. Everybody is peaceful. Everybody is spiritual. Maybe the feet are in the mud, but the heart and the head are in the heaven. They have been educated by Papa Simon the Great and all the 4-generation leaders, and by Papa Simon Kimbangu Kiangani. They believe in prophecies. They believe in the unity of the black with the white, with the Chinese, with everyone. That means we will finally have the chance to have the oneness of the world of humanity. Oneness of the world of humanity. And oneness. Yeah. The oneness of the world of humanity is that all humanity is one family. We feel it here. So they believe, my family, they believe, we have to take Kamba to the world. We have to let the other parts of the world, they know about Kamba. And we should bring the other people from the world to visit Kamba. So this is called the mingling of sister races of the world. Aujourd'hui, vous venez de passer à une étape, je dirais, supérieure, celle de visiter le monument de Papa Simon Kimbangu. Avez-vous un mot à placer après cette visite? So you've now joined a superior step. You just done a superior step for visiting the mausoleum of Papa. So what do you have to say about that? Yes. Personally, I have come here twice. There is definitely spiritual blessings and power with the shrine. Because Papa Simon Kimbangu, one eye looks at us, one eye in the other world. It means in the spiritual world, they are watching us to see how we act, what we do, how we help other human beings. So you see here the white, the black, the Chinese are one family. No more killing. No more fighting. This is what the spirit of this special land is. Not easy to come here. We come from Washington, D.C. 30 hours.
tosali 30 ans de route banda Washington ti potokoma awa. From Dubai 12 hours. From London, from Kuwait, everywhere. And we come to Kinshasa. When we drive 26 hours. There is a mud. All of them, Mr. Django, everyone, we have to push to come see you, to show. We don't tell, we only show that we bow down before the black race, because the black race is the pupil of the eye of humanity. So we bow down and we bow down so that the dignity is there. So we establish the dignity and the importance of the value of the black civilization. So that in America, in Europe, the black and the white will become one. It starts from here. Alors, pour clôturer peut-être, au-delà de la rhétorique, est-ce que si vous demanderiez de placer ou carrément de lancer un message au peuple noir, particulièrement aux fidèles de Kimbangu, quel serait le message? So if you were to ask a message, send one message to the black people, especially the Kimangis, what would be the message? Forgive. No need to forget. Forgive and build yourself. Le chef de l'État a reconnu ses combats de Papa Simon Kimbangu, le rendant officiel l'année passée. Est-ce que avez-vous également un message à lancer au chef de l'État pour cette reconnaissance historique? So the president has made the date of this very official. So what message do you have for the president regarding this special day? To make April 6th the official bank holiday, that means recognition of the Kimbangist movement. Donc, le chef de l'État a commis le 6 avril officiel, on a sa reconnaissance envers les Kimbangistes. To realize that this movement only 100 years. Donc, à réaliser que le mouvement est 100 ans. Is given credit to Congo's rise. So to give bank holiday is good, but not enough. We must make sure the whole Congo, 100 million, will rise. Will rise in many, many standards. The roads must be built, infrastructure made, telecommunications made, education, health. This country must be rich. This country is rich, but the economy is only $70 billion. Too low. Must become $5 trillion. Only in 10 years. We must make a determination. We must make action on any area of economy. Agriculture, finance, mining, oil and gas, water, forestry, industry, domestic wealth generation. So the government must act much higher and must make the peace between Congo and Rwanda. Congo is a leader. Congo should show I am the leader. Yeah. So Congo must be the leader to change the destiny of Africa. Africa has 54 countries, 55. 1.5 billion people. 1,5 milliard de personnes. Congo is the richest country on earth. Congo est le pays le plus riche. You have Kamba, you have spiritual Papa Simon Kimbangu. You have everything in the ground and above in the heaven. So in 10 years, the whole of Africa should become very rich. Congo should do it.
So there is a big responsibility on the shoulder of President Felix. Yes, and also our African brothers. He can talk more. We are visitors. He is the one who is building Africa. Mr. Patrick is called Build One Africa organization. It's not about me. I don't matter. I'm not important. They are important. You are important. So I give the floor to them. I am Abraham Juma Odum from Ghana. Abraham Juma Odum, Nauti Ghana. And this is my first time coming to Congo and also to Nkamba. Let me say I'm very happy to be here. And speaking on behalf of my African family, we say we are happy for this phenomenon or this moment. Because for some time, Africa have been talking about rising up. And that was physical. People were talking. But now we can see a spiritual dimension to it. So it gives us hope that what Africa wants to do will really materialize. Because when the spirit and the body comes together, definitely there's a manifestation. And I'm happy our European brothers are joining us in this exercise. And he made a statement which touched my heart. And he talked about a black civilization. And if we are talking about black civilization, the foundation is what I talk about on Saturday. It has to start with our agriculture. The agriculture that we do here has been distorted. And because of that, we have a lot of young ones who are no more interested even in agriculture. So with reference to this black civilization, I want to urge that we start with the youth. And that is why BOAIG group brought me here. Looking at my experience in agriculture over Africa, to come and then sound Congo, DRC, that Africa, if we are going to rise, must take agriculture very, very serious. Na loba na Congo ke soki il faut tombola Afrique, il faut tout ça là que agriculture ezala l'un des premiers, donc faut tout zongo au sérieux. The food import of Africa is about $3 trillion a year. Exportation il y a biloko iso d'Afrique et sous ça revenu il y a 3 milliards de dollars par an. Meanwhile, we have our youth not working. Donc cependant tous na ba jeune na biso ebele bazo salate. And as part of the black civilization, we want to get the youth back to agriculture. Donc en tant que civilisation, il y a race noire, tout ça pour ça ba jeune bazonga basala. You agree with me that in the Holy Bible, when we are talking about wealth, it is in agriculture. Donc yo kananga ke nakata Bible tant to lo bela richesse et banature na agriculture. Then they will say Abraham was rich and he has cattle, he had this, he had that, he had that. We want to go back
And to do that, we have to give hope and a support to the youth. That is why the group here stands for. And we've had discussions along it. And very soon you see the group coming back to start a project here in agriculture, where we are looking at establishing communities within the DRC. Land will be prepared for the youth to go and work. Financial services support will be given. Houses will be provided for them to have comfortable place to lay their heads. And when they finish their product, they will have any worry. We will buy it and send it to where it is most needed. And besides, DRC people will have food cheap to buy. We went to Papa's farm here. And we were happy it's all organic. That is what we are going to project so that we can eat and be healthy. Once the youth are working on the farm and getting money, the whole nation will have security, because there will be no conflict again. So our message is that our president should accept our concept, our idea, partner with the church, and then we will come and partner and make sure that what we are saying will come into pass. Son message Nabiso is that le président a accepté concept Nabiso à sa partenariat na lingomba pour te biso to ya tout ça musala pour na otombola mboka. And we are committed. Donc tout ça vraiment très assuré nango. God bless DRC. Nzambe apambola RDC. And the people of DRC. Te bato RDC. Thank you. Dr. Patrick Sam, Director at BOA. BOA is Build One Africa International Group. Comme Dr. Patrick Sam, Directeur ya BOA Group. BOA International Group was born here. Group BOA at Nkamba. The reason why we formed BOA was to bring prosperity to the people of Africa. Donc to créer qui groupe BOA, ils apportent ma prospérité na Batankamba. People talk about developing economies. Donc batu balobela ko développement ya économie. And so we call them developing countries. Donc to bien bon pays développé. But we think that it's about time we developed our systems. Donc biso to monique il est temps de développer des systèmes na biso. That is why we found it prudent to bring people like Dr. Fazam and then Honorable Ibrahim Juma Odum. Donc yango to monique ezaki temps to même Dr. Fazam na honorable Dr. Odum. We believe that if our systems are fully developed, donc on a vu on croit que ce système la biso est développé. There will be inclusivity and diversity. Et on crée ba diversité. And based on that, we will create economic growth poles for the teeming youth and masses who are unemployed. Donc à travers ça, et on crée ba emploi na ba industrie belé pour la bateau bazangi misala. We have been combing around the world and Africa. Last time I was in Midrand, Johannesburg. Even though I come from Ghana, I was seriously thinking and talking about DRC. So I knew what was going through the minds of the people. What they would have said is that this guy is from Ghana. Why is he talking about DRC? Because I have that firm belief and conviction that when DRC rises, the whole Africa will rise. That is why we have taken it as a duty call and a charge to keep to be here.
We had a lot of things to do back home. Aside visiting the Holy Land, we could have done our own thing. But we are here to serve the good people of DRC. It is often touted that DRC is the richest country on earth in terms of natural resource. And under no circumstance should the people of DRC suffer. Donc, en aucune circonstance, that is why we have taken it upon ourselves and say that we want to build one Africa. And to build one Africa must start from DRC. That is the breast and the belly of Africa. It is the second largest country in Africa. C'est le deuxième plus grand pays en Afrique. And about 110 million people. 110 millions de personnes. Last time I was discussing it with somebody in Kinshasa. And they told me that it was a joke you were sharing with me. That when God was creating the world, when he got to DRC, he felt lazy and slept. So the rest of the resources he gave it to DRC. And that resource is why we are here. There's one remarkable thing about DRC. It is the Holy Land in Kamba. There is nowhere on earth that you see Holy Land like this. I've been to many places across the globe. Their way of life, everything that they do is entirely different from the rest of the world. It presupposes that if we really want to get to the heavenly place, this place is heaven on earth. So I would encourage every single individual from Kinshasa and across DRC that you make it a conscious effort to propagate the good news of the Kimbanguist, so that the Kimbanguist message can get to every doorstep across the globe. This is my wish. This is my wish for the Kimbanguist Church. They should keep the spirit high. All of us from across the globe will be Kimbanguist. So by the end of the world, where there will be paradise, the New Jerusalem that has been talked about in the Bible, humanity, all mankind will see that the Holy Land is the New Jerusalem that was spoken in the Bible. I give you all the blessings, and then we hope to work together and then help develop Africa together. Thank you very much. Jospin Louanga, ça c'est la deuxième fois que vous accompagnez cette délégation venue de plusieurs pays du monde, partout dans le monde, pour la visite d'Nkamba et des projets énormes. Lelo mbala yemi balena nkango oyo babakisami ba 22 personnes. Message fort ezali nini pona yo moko d'abord ozali kokumba délégation wana, to pena mo pousse ba difficulté pour kokuta nango pour kokoma na bango ti awa na mboka ya Bulewe. Na kombo basanto ya Bulewe basimbi pile ya Congo pe Afrika kama papa Gisolokele Lukelo, papa Dialonga na Kiangani, papa Diangi na Kuntima. Ye moko papa Simo Kimbangu Kiangani oyo 6 avril est fêté naye elongo paza représentant légal ya Tata Kimbangu. A toza na Nkamba, tomoni ba papa na biso na ba mama na biso ba oti mokili mobimba. Normalement bangai koya 1000 personnes. Tant tokenda ki tourner, maman Ikombele Sylvia accompagné kinga, docteur Fazam, docteur Patrick Elongo na docteur l'ambassadeur Tony Jaja et chairman docteur Gani. Basalaki ete tokutana na ba grande personnalité ya monde oyo bangai koya, mais comme baza ba diplomate eza état wana tata mokonzi ekolo ayebi pe dossier na mesa na ye akoyamba bango po ete développement Congo nde ba ye na nombo tokalaki 40 personnes na yango kokota na ville sainte tellement cérémonie ezalaki cérémonie moko officielle comme chômé payé nde toyaki une vingtaine mosusu ba kozela biso na mboka Kisasa koya na bango bayebi tata balandaka papa Simo Kimbangu bango nde baza na ba archive ngana eloko oloba te tango papa docteur papa Bituvi Dikiangani papa zakwa défendre thèse na alobaki boye likambo grand-père esa bunda pe sila so tozo nyoka mabiso tu bato mwindo po biso nde
tolingi oyeba na biso tata te. Et tango ekoki ete tondima kimbangisme ezali bokoko na biso tondima yango pamba te bango babandi koya eza bilaka elobamaka na 21 awa ke mokili koya ekosala na biso. More and more de plus en plus as I set foot on this soil. When I approached the temple here, I felt power. I felt love. I felt, as a student who solely relies on reasoning and knowledge, donc sentir que en tant qu'étudiant au biso to zala basi to lio kelaka ba kanisna biso ba raisonnement na biso. I realized there's a force that is greater than that. Donc na réalisé que ils ont la force moko eleki yango. Which is love. O ezali bolingo. And this is what I felt here. Yango ni na santa kita na ye awa. So thank you everyone. Merci. Thank you for your love. Merci pour na bolingo ko pesi biso. This is my second time. Okay, this is my second time here in Africa. I've seen South Africa, Cape Town, but it's my first time here in Congo. I've seen immediately the problems. During we drove to through main chapter. Kinshasa. Kinshasa. The problems, the people, so many people. I've recognized these problems, and we must start together. More influence, more power, more energy for the change. Yeah. We are a little group, 15 people here right now. But we will come back with solutions, and we will bring these solutions here, and to bring more power, more growth to the Congo. Thank you for your passion, for your my name is Emdad and I'm visiting you from Kuwait. What I have seen here is first the people. They're the kindest. Their smile is the brightest. They're the most organized. And the most spiritual people that I've ever met. About the land, I felt how gentle the land is, how giving it is, and the future with the people and the land will provide not just for the people of Kamba, not only just the people of the DRC, it will be the reason for whole Africa, and it will unite the whole world. And African Americans will be very proud of you. And they will be here also to support you. I'm happy that I came to the heart of Africa. Merci. Merci. Hello Nkamba. Bonjour Afrique, bonjour Kamba. Bonjour. My name is Stefan and I'm from Germany. Stefan nauti Allemagne. Which is a very rich country. Not like Nkamba, not like Congo, not like Africa at all. But this is only material, and it's not
it's not for the people. If you see the people here, then you say Africa is so much richer than every country in the world. Mais wana eza na oka matériel eza neti awa te soki moni kaka bato e olasaki Afrique nde eza na richesse koleka bato mboka nyonso. I do not like to travel at all, but something led me here to Nkamba. Nalingaka na kuvoyager mingi te mais eloko moko nde ebengisenga awa na Nkamba. We've been at the mausoleum and we felt the spirit. Tokotaki na kati ya mausolée et puis to sentir nguya. And we talked with Papa Simon Kimbangu about the prophecy. Et puis to soalai na Papa Simon Kimbangu concernant prophétie. We personally are nothing, but we are just here to help to make it happen. Biso toza na biso bato pamba mais toye mpona kopesa maboko po ete baprophétie ekokisama. And I wish you, the people of Nkamba, the people of Congo, and all the countries of Africa, all the best on your way, and we will be here to help. On a senti une bonne chance na bato Congo, bato Nkamba, bato Afrique, et puis nazoyi sabino que biso toza sima na bino. All my blessings and merci beaucoup. Big thanks to you for the great experience I can make here, to make the big experience with the friendly, kindly people, with a big smile. Donc nalingana zonsa merci pa na bino na bato nyonso tokuta na bango na gentillesse na bango. The great energy earth you go on, you walk on. Donc to sentir énergie makasi pe nguya na mabele oso otambola. And the clear spiritual air. Et puis spiritualité o eza na kati ya mboka o. Thank you for everything and good luck. Merci et bonne chance. Emily Thorner. Bonjour, comme nanga Emily Thorner. And I want to start by saying, thank you. Merci. This has been absolutely life-changing for me. Donc, expérience oyo eza échanger vie na ye. I work as an opera singer and a spiritual healer. Donc, travail nanga naza chanteuse opéra et puis guérisseur spirituel. Back in January, I kept hearing Africa, Africa, Africa. Donc, na janvier na banoyo kaka na matoyo nanga Afrique, Afrique, Afrique. I did not understand that the depths of where God was showing me to go. Until it became real and I was invited. You have something so special here. The heart and the soul of the world. I believe that for peace and for building, it takes many conscious pieces of the puzzle together. We are but one part. And my part is with love. And so I will continue to sing in love for all of you. And it was a life-changing experience to sing on that podium to honor Papa Simon Kimbangu. And I say thank you for that. So from the bottom of my heart and my soul, I want you to know that I see you. I honor you, and I believe and hope you believe what's possible starting here. With all my love. Thank you. Hello everybody. Bonjour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. I'm from Germany and China. Donc, comme nanga Stéphanie, nauti Allemagne, pe Chine. When you see me, you will think she's Chinese. But I am very international. I've visited over 50 countries
and over 150 cities. On a visité déjà plus de 50 pays et plus de 150 villes. And when I came to Kamba, I want you guys to understand this is by far the most special people here I've ever visited. On a visité Kamba, donc nakutana batu spécialité batu en Kamba te. I want you to know that your strength is your pure heart, your big heart. You are natural, super intelligent. And your ability to create impact for the people you love. You're like a candle. And each one is a candle, and together it's a big, big positive impact change fire. I love you all very much. And we will come to visit you if you welcome us. We will share what we experience with many, many people, with thousands of people. And they will know about your loving heart. Thank you. Thank you. Sharotis. My name is Simon. I am from Germany. Papa Simon also calls me Omo. Papa Simon abenganga Omo. We have come to Nkamba for the second time now. And again, you have welcomed us like your family. The truth is, we have always been family. And you are not alone. You never have been. We are all one. And now we have come to Kamba again. And we'll come over and over and over as to our new home. And together with all of you, we will make Nkamba the new home of inspiration for the future of Congo, of Africa, and of the whole world. It's a true honor and pleasure, together with Dr. Farzam, with my wife Stephanie, and with our whole team, to bring all the solutions that we have. Voilà, batata ba mama balanzi amenga makimbango télévision ndenge tebisaki bino et feti et pas na biso ezali ko continuer nde ba interview ba ndeko na biso oyo ba mindele basili ko sala yango nde ekangi masolo atomoni délégation basi batandami bazali bongo kozonga donc papa nyonso bayaki na total saki na bino na ebandeli ete to kosolola na bakimbongise to kosolola na bapaya oyo bayaki ko répondre présent na invitation ya tata mokonzi wa bula linga ya kabola esengo oyo afete na bango elongo pona ndenge mokonzi mboka asilaki ko tombola bongo asili ko tombola pardon bongo date ya le 6 avril pona combattre tata Kimbangu na kati ya Congo mobimba ndeto yoki ndenge balobi moto na moto apesi impression la si wapi esika ya uti bandeko nyonso oto suleki bino na tina ya ba interview pona kotalisa na bino ete to yaki ko pesa nzambi mpungu tulendo ma boko soki tata kati mokano te tozali kaka to ba ete rendez-vous ya ba mama ezali ko zela biso rendez-vous monene ba mama motivé to ki papa na temple nenga lobi ete mama apesa kilo boko et pas ya tata Kimbangu abo rendez-vous na biso ko belemena dans quelques semaines te bi ete to ko butali susu mboka ya Nkamba tina mosusu te ya ko panza sango ko pesa maboko na ya nzambe mpungu tulendo nde wana tozwi mapamboli matondo mingi botika malamu bisika nyonso bozwami.